Bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, kolala kolamukana ya koinda inda, kolala kolamukana ya kobeba beba, kolala kolamukana ba dossier, ba situation, ba circonstance, pe makambo ya somo na ndenge moko ya somo pinza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaisseurs, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaisseurs, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate. Toyaka toujours soki toyebi ke ba dossier ezali, ba situation pe ba circonstance ezali yango bomonaka biso toyaka toujours et encore na lombango. Lelo toye na makambo awa ya ye moko Ursule Peshanga ya ba Ursule na bandi ebela bato bayebi mobutu mo pesha. Bande konanga awa makambo, awa dossier, awa situation, awa circonstance. Qu'est-ce que se passe? Eza d'ailleurs mutuna ya bato ebele ya bato bazana besoin bayeba nini ezoleka, nini ekomeli Ursule Peshanga. Avant na ya kokota na mozindo ya dossier, ya situation pe ya circonstance, ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota pinza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma kasi. Bambote nanga na yemoko Linda bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi Mpito ya balisi, bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM, et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Nazo Kazadi, na système moko ya bien pe na système moko ya kitoko. Voilà. Lelo toye na dossier situation circonstance pe makambo concernant Ursule Peshanga bandeko nanga. Toyaki kolala, toyaki kolamuka ebela bato biso nyonso tomonaki tolandaki pe interview ya Ursule Peshanga ndenge elekaki. Pona bandeko mosusu o balandaki te, batalaki te bandeko nanga, en tout cas nakotiela bino extrait moko kaka ya mokuse bolanda nanu parce que na boyi ezala teke no mama Étoiline mutu alobaki, mama Étoiline mutu asalaki, mama Étoiline nde emataki nde ekitaki te. Ekozala bien bandeko nanga biso nyonso tolanda. En tout cas ezosalanga pasi komona ndenge Congolais aye kotelema, ndenge Congolais aye kofinga Ursule Peshanga, bato ebele bafingi Ursule Peshanga ke succès na ye esila, carrière na ye esila, ye kutu akoti komibenga lisusu te keno aza comédienne te. Wana eza selon quelques Congolais, ba Congolais mususu o balobi bongo. Et aussi, eza na place moko o Ursule Peshanga alobaki que biso ba fille, ba jeune fille, biso ba maman. La plupart a batu ba yo kolobaki non, Ursule Peshanga akuki jamais komi lobela te ki aza fille te, ye aza maman. Bon, Congolais azaka mutu moko ayaka na ba dossier na ye, ayaka na ba situation na ye, Congolais azalaka mutu moko ayaka toujours na oya somo na côté na ye bandeko na ngai. Ezo salaka pasi pe mawa, ezo salaka pasi ya makasi. En tout cas, quand na yebisaka bino dans la vie,
soki moto asali likambo to moto alobi likambo tozwaka likambo wana ezala personnel te, mais totikalaka mpe moto ta aza moto asali alobi oyo amoni ke no eza bien mpona ye. Soki omoni ke echoke yo, cela veut dire que oyebi na yo affaire, mais soki echoke yo te na oyeba te pourquoi okoki kovanda okomi kofinga moto. Tosalaka pasi kolanda réaction ya bandeko na biso ya bakongolais na yebi te Ursule Pechanga ngo asala bino nini. Soki lelo tomoni bato mosusu o ba joie na Ursule Pechanga, lelo nzambe aye kosalela bango grâce, bakomi na ba groupe na bango théâtral, ba mosusu bafongoli ba chaîne ba o composaka ba film, ba chaîne na bango ezokendaka liboso wana déjà na koki koloba na ye moko poutine de l'écriture la patron na Belleville kandi ya ba Belleville. Soki tomoni bango bazokende liboso, cela ne veut pas dire que non Ursule Pechanga pe il faut asalaka bongo te. Dans la vie tokoki biso nyonso koyekola eloko ensemble, mais nzambe azalaka toujours na lolenge na ye oyo atombolaka baninga mosusu. Peut-être ye ezalaki na ye appel te ya kofongola chaîne ya kokomaka bafilme, ezalaki peut-être appel na ye te, appel na ye ezaka ndenge bakomi kobengisa ye na ba international azokendaka kojouer. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, Kimobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution na gavke, bona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa tolo pe sima, sans opération, benga biso na lombangu, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, tope externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya diabète, AVC, tension, tope obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille kande na yebsaka bino batela santé, soki okobatela ya yo santé te moto libanda akotikala kobatela santé te. Eza vraiment important en tant que moto koyebaka surtout et encore ndenge nini ya kobatelaka santé. Sango ya malamu abari njema, gavker aye na ba solution ya kitoko pe ya malamu pe ya makasi pona bandeko na biso o baza besoin na mabuta. Alors bobenga gavker ba solution ya kitoko pe ya malamu ezali na ndenge moko ya kosakana te. Voilà, tolanda nanu mwa audio mukuse kaka ya Ursule Pechanga na zozonga nanga sima pona ko continuer analyse na biso. Tolanda et on se retrouve juste après. Il sait pas combien là, combien de personnes ont ça sur YouTube. Non, parce que vision na YouTube télé. Ba uninga ba komi na ba 7 chaînes YouTube. Je suis pas dans les baninga. Je suis pas dans les baninga. Ah oui, moi za nakata baninga te. Yo za nakata nini? Nanga. Parce que ceux qui m'ont tourné tinga pena boina zaka parmi ma fille, parmi ma maman, on banda yo ça ba production ya CD. Si. Si YouTube un CD. Pour tourner, pour monter, il faut qu'il y ait Chine, il faut que ça duplication. OK. Donc il commence là que vous en faciliter ça dans ma vision na yo zane wanate. Et là tu bossa na to kana kama vision. OK, place bo kabwani yango wala. Kabwana pinza yango wana vision. Question so na tunya otenga mo pe na mwana tina mutema be. S'il ne te manque pas sur scène. Oui, vous êtes à Kinshasa.
Rachem Ramsey. Nathalie ka kena bibo biso ezaka vite fait lamba lelo lia lelo buka lelo donc eza ba bloko ezosala ke bokotya eloko lelo batalonga après c'est perdu. Eleki, ok. Or la vie est belle jusqu'aujourd'hui. Papa Nzolele. Toi tu auras toujours les lignes nango. papa makufa mais sachez que lelo ba diffuser ba film papa ba festival chaque jour. Exactement. Landry ivoirien ba ko diffuser la vie est belle. Donc on a comme on est ba bengisa na nexia na so kabité. Ok. Parmi bazo projeter la vie. Normalement, face à la wana, ouais, normalement, ouais. Bon, on a habité, on a mais quand on a tout na ceux qui c'est pas ça comment pour c'est un but ça zone mérité. À participer à ouais. Non Non mais parce que tout le monde a avant première film belé, acteur na actrice participer à un film, ya ka bien que la vie est belle et c'est bima mais quand vous projetez, il faudrait qu'il y ait tout le monde qui participe. OK. Et bazo projeter au penza et puis bazo lobela sur yango. OK. Mais na kama wakande il faut en tout cas faut ba biso pe photo le bateau temsa. Et en tout cas biso ne photo tindika. Merci pour la voix hein. Maintenant le roi yo tombo le voix batam sou batebele borlanda. Alors quand tu as regardé derrière toi tu t'es dit quoi? Quand j'ai regardé au tali maboge ngale mo tali peso outi na théâtre au tali YouTube au tali nyonso mi lobelini. Na bika ki photo za musalo siaye. Tout ça la raccourci que ça bat oui c'est bien bon. Parce que c'est bien bon, mais les autres la wapi. C'est ça le problème. Ok. Et la wapi. Pour ce le total la série Oyo, to tia to bimsa. Et la wapi. Non. Yaoundé likamo, yaoundé maman na likamo. Ok. Donc mais il est le commis plus ça il faut se le dire parce que YouTube est comme on fout andé to comme tourner c'est comme moi mingi. Le côté le côté nostalgique exact. Oh, et le côté kotikala. Ok. Donc il faut te fouiner encore, te bouler sous moi mingi. Nous appelons pas master no basala. Au moins conseil que ça la bien. Te conseil on encourage à moto aujourd'hui on ça musala maintenant il a pour réveiller conscience. Ok. Pour éviter ezara mo te il y a le parce qu'il y a ça la raté. Il y a parce qu'il y a ça la raté. Et pour tu jalousie comme là facilement jalousie en guise de quoi. Ok. Parce que ceux qui m'ont tourné tinga pena boinazara parmi ma fille parmi ma maman au bandai au ça ma production un CD. Si. YouTube un CD. Pour ces les photos. Zonga si maman qui cassette. Cassette donc pour tourner pour monter il faut qu'il y ait Chine pour que ça duplication. Ok. Au foot imbongo il y a duplication au foot imbongo mai. Oui, on est sur sa promotion à la télévision pour te CD. Soyez sanga et là YouTube les a tourné là aussi va monter là on lui dit que moi il va nous sur la YouTube. So monter ça et à expérience il a CD. Dans la jalousie il y a YouTube. Oui que jalousie on peut dans monde na bino na bona peut-être na choka na kati. Et comme au fêlé. Oui, il y a un autre côté siko. Point. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a l'autre côté pour dire que la jalouse, il y a mon tuto, vous avez la jalousie, mais il faut vraiment vous les l'économie. Ok. Voilà, nabandi ebela batoto uti kolanda, ebela batoto uti koyoka, kande na yebsaka bino dans la vie ezala ba makambo mosusu oyo tobombaka dans la vie ezala makambo mosusu oyo tokovanda na biso kimia dans la vie ezala makambo mosusu oyo tokolinga na biso koya koloba te. Bon na dossier oyo ya Ercile Pechanga ezaka dossier moko esengi biso to ya kosala ba intervention na biso to ya koloba oyo biso tomoni ke eza bien. Bon na makambo nyonso on aruki koloba ezaka na kosenga na bakongolais botika Ercile Pechanga mutu na mutu azalaka auteur ya vie na ye. Soki Ercile Pechanga moni na ye ke non kosalaka na international po na ye eza bien biso toza banani to ya kopekisa ye. Et aussi, il faut qu'on comprenne que la bénédiction en Zambé, c'est pas dire que non, parce que si la biselle fongoli chaîne, parce que si la biselle azana batu, parce que Belvi quand azana batu, dinana la douce azana batu, il paye, il faut kaka, non. Mutu na mutu azana ndenge ya bénédiction na ye.
Alors, ce qui est Irsile Pichanga, Azor se contenté na bénédiction aux Nzambe à Pesaye, à Pambolaye, biso toza banani to ya ko intercaler. Alors, biso toza la wana to soutenir surtout musala o yazo sala et kozala malamu et encore malamu mingi. Bande konanga kande na yebsaka bino biloko kitoko e umela kate biloko kitoko e kendaka nango mbangu. Pona bande kona biso o bakoti sika na chaîne na biso Étoile Nines TV. Pour s'abonner massivement, cliquez sur la cloche de notification pour que à chaque fois que Étoile Nines TV a rebandotia kaba vidéo ya sika, beaucoup zala informé.